Lobi nudité bilo botanga nudité lobi ni bo mutaka donc c'est que bo la bolumo passer malédiction de la cause arabiso Bible lobi ne touchez pas mais ouais ba ouais comme il y a ba buzz boy ba ouais ya robina ndombolo passer robina sexy passer a beta concert na Char Club a beda chou azaro s'embrasser na moi c'est na podium à pasteur. Est-ce que c'est normal? Pasteur azobeta concert en Nzambe mais abeda shuna Sonia bango ba olia na manga na miso ban Eric Mandala nyoso to ba Saint-Esprit agit. Il faut médecin ton longolo zemi, il faut yeba zema ngoza ya combien de mois? Il faut a longolo zemi par rapport ya ba mois oyo zemi ezali. Donc à part wana ko longola wana ba longola jamais moi si zemi na effet drogue akokufa. Nyoso na ba preuve eza na ngote. Oh, toyela baluka ba nuire na réputation ya l'homme de Dieu que le pasteur Moïse Mbie bazana moi nana allez pas là bon il y a un ndima comme à niveau na tribunal ba maître Elian Ngala Siwana moi la pasteur Ngala aza troisième personne de télé 50 aza ba client bela minene ordingati ka ba client et pas na maramba dossier Elian aza zolu Lidi Mie, au lieu de la partie près de Misamaël, et nous sommes en train de faire des banini. Beauté ya na bi, beauté ya ndero na bi. Bolu kelata moi si mora ki kata abala chananda. Po ezala raté. Alu kelata atandundu, le quoi biso basa mwindu basa pembe to lingifi. Alu kata moi albinos moko, ata mutu mo abala bavanda na po boeza pasi mingi na soni. Taka procureur bien, Eliana kosa âge, akosa nini aza mwasi. Yanini toyeba na tanga kabako ko so no ba 14 15 parce que so akosa ezani. Batika mwana vanda bakata procès ceux qui passer à kokende ceux qui peut ba gagner mesure d'enquête po awa bazana caché balalisa batuka na makala ba obimisa eza problème te ayepe na 4000 tuko yebi yango oui ya cher ya ba 50 000 ba 60 000 dollars et telemi wana aye na 4000 tuka ya babi passé à Moïse Nazawana aboma libala Eliane na mobali neto bayaka babi kisongi nga na ebité ponga totanga na école mona ebi kazara mutalo yenge mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi mission kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin Nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Il faut médecin ton longolo zemi, il faut yeba zema ngoza ya combien de mois? Il faut a longolo zemi par rapport ya ba mois oyo zemi ezali. Donc
À part wana kolongola wana, balongolaka jamais moi si zemi na effet à drogue à kokufa. Nyonso na ba preuve eza nango te. Oyo toyela baluka ba nuire na réputation ya l'homme de Dieu qui est le pasteur Moïse Mbie, bazana bango na ba preuve te donc procès biso mutu to balongi. Pasteur Moïse Mbie aloba ayemba ngolbi ke bango babandanga toujours ba problème. Balukanga toujours makambu mais suka nango ngane mutu na bima molongi c'est tout à fait normal baluki pasteur makambu bazo kosela pasteur makambu bazo sala complot na ba même no reza kuna na sima mais suka nango pasteur abimane ka molongi na bisabino loko moko élévation nzambe bato yo nzamba éleva ba ebisabino élévation nzambe eyaka te na sans combat. Jamais mutu oyo aza élevé soit za na bitumba te bota l'élévation na bien. Élévation eza na nzambe te mais élévation nzambe il faut euta et ya na ba combat. Yango nde pasteur Moïse Mbie alobaka je suis la réserve de l'Éternel. Nzamba boma ye quelque part. Na roboma ye quelque part ana non uta kokisa mi ba grande chose o nzamba luka sala. Donc bato yo baza bato lokuta bato ba fondé makambu basali complot po ba nio na image ya mosala nzambe. Bomona ki dimanche basakana na mosala nzambe te bomona ki dimanche to saki 13 000 personnes. 13 000 personnes, Libanda plein, Nakati plein, Mupandi plein, Boye plein. 13 000 personnes dimanche. Donc triomphe Ezoya le 15, le 8 au landing tia au Ezobima, et ça déjà na chaîne YouTube à pasteur. Donc basakana na mosala nzambe te. Bato nyonso. Pasteur a otikala okene makala te parce que baza na preuve te. Et là, on a une preuve. Baza liboso ya l'État. Na l'État na baza liboso, bazo luka ba preuve. Ba comme une tibizengi ba preuve ezate. Voilà. Toza na biso ka balongi. Tobima toujours balongi parce que Yesu aza toujours na biso. Voilà. Merci beaucoup. Procureur ero ba osala musala na bango. Yenda Yesu ko le musu Moïse Mbie abengi po procureur ana zaka entourage ba musicien ba nini abengi yango procureur aye abisi to bima libanda. Mais na loi Moïse Mbie bo na bato ba bimba juriste na banani Moïse Mbie azoke no olia vungule soka ali vungule après seni atiki mais famille Eliane babi ke oh famille Eliane ba oluka mbongo ngo combien $100,000 $200,000 ezala raté GB bato ba komi ko bunda na GB le roi Sony parce que Eliane azana ba préférence ya mwana na aleke pa na ngai bongo Eliane ondima koma na niveau na tribunal ba Maître Eliane Ngalasi wana mona pasteur Ngalasi aza troisième personne de télé 50 aza ba client ebele minene olinga tika ba client e pa na makambo dossier Eliane ata zo luka buzz ezala te ata kutongo vraiment bandeko na yo to ko senga bino be basali ya nzambe boko loba o to sumuki bo sumuki te bolingi cher annonce babi passé Moïse Nazawana aboma libala Eliane na mobali neto bayaka babi kisongi nga na ebite ponga totanga na école mona ebi kazara mutalo yenge po vie pe azara moi eronet biso 12h totanga te to bimina je to kena mari chochocho na 20 to ke to van to lié to meli via zongi oh viene o Moïse Mbie bon la bango ta a pasteur Judas Iscariot batanga kombo na e akomi déjà star na minute boto lobani RFI kutu balobeli yango RFI, na journal RFI, il y aura procès entre le pasteur Moïse Mbie et Eliane Bafeno. C'est qui comme buzz, opéra mini. Barolexa Ernioso, procès Eliane Atayomo Bandikolanga. Soto Lobani. Toro Senga, Lidi Mbie, au lieu que Azo va partir, Prabi Samael, et nous avons na baifasi qui bani banini. Bote ya na bi bote ya ndero na bi bo lukelata mo simora kikata abala chanandako po ezala raté alukelata atandundu lokwa biso basa mwindu basa pembe to lingifi alukata mo albinos moko ata mutu mo abala bavanda na ipo bo eza pasi mingi na soni taka procureur alobi nidité bilo botanga nudité lobini bo mutaka donc c'est que bo la bolumo passer malédiction de la cause arabiso Bible lobi ne touche pas mais ouais ba ouais comme il y a ba buzz boy ba ouais ya robina ndombolo passer robina sexy passer abeta concert na Char Club abeda chou azaro s'embrasser na moi c'est na podium à pasteur est-ce que c'est normal
pasteur azobeta concert en Nzambe mais abeda shuna Sonia bango ba olia na manga na miso ban Eric Mandala nyonso to loba Saint-Esprit age bien Eliana kosa age akosa nini aza mwana aza mwasi ya nini toyeba na tanga kabako so ndo ba 14 15 parce que so akosa ezani batika mwana vanda bakata procès soki pasteur akokende soki pe bakokoganye mesure d'enquête po awa bazana na cachette balalisa batuka na makala bon bimisa eza problème te ayepe na 4 mituko yebi yango oui ya cher ya ba 50 000 ba 60 000 dollars etelemi wana aye na 4 mituka ya cher akoti 6h30 ah po ba mona ete yemta komi Goldberg soki Kobe Bryant ya Congo akoti awa ba mona ete akuti ali aki tongo à 6h30 pour vendre à GB donc distance ka muke aye mais tu évite ba soda ba ko benga na biso kuna balito mona ete mais to mona ka déjà tout le monde fait déjà bolumbu est-ce que c'est infraction c'est lisumu nzamba limbisa biso botika basango ba vanda na bango o basango bato ekobo basango botika basango ba vanda botika ta pevalon na batakimbangiste ba vanda o ko ba ka pasteur le Saint-Esprit agit le Saint-Esprit abimisi on nzambe tote ya no mukie nzambe alobi boye nzamba alobi boye abimisi nyonso nde na mpoasa po ba pasteur ba lebiso ba mbongo mingi pasteur dimanche soir azote okasi ba ndimi nzoka ba yolanda ba nyonga mituka musu nyonga veste musu nyonga chemise biso to pesa ba mbonga mabonze comme dit tout pasteur soir azote ba obo kele mambongo mbonga prime d'encouragement ya nini tanga ni manza mandima ka ona biso tozo nyo kwama yo kanyi jeune nanda kuno pendant une semaine mais ya zoliani na kati ya Chetemba azokota ne carré club a se camoufler ki abini Eliana azobate Eliana azobate Eliane azam yonto ko benda Denis du show matoi atika biloba loba a Denis du show abosani ba preuve zani ba bengala ka na luala bandeya akosela ka muyeji makambo sek tapa bosani Denis du show yo boti bana basi yo moko ndo zana ba viola na opposition ba viola na majorité tango Raïs Azaki ba violer Denis Dicho ala linga profiter de buzz na sima Eliane akepa zupe ala tipe photo pe ya mouyeje oba na mouyeje bolo bela Denis Dicho te azui photo tata bino alati asa buzo ba po ani bon c'est normal procureur a bengani batwa aluki ka créer besponga ya bibino biso d'internet za ta paparazzi zo pe moni pe ba chepe na miniature ye muto oyeba alukwa linga sa succès parler de la justice qui parler de la justice ba bengana batute procès aki procès moko public bango ba boye komi a huis clos depuis mon colonne comme ki a huis clos mais nga ya sebeta na moni papa Eliane akitisa mutuka ya azui ba preuve ordinateur a même ordinateur ba preuve ezali donc lidimbi alambela ya beaucoup la bonté kana ntesa awi botikela ke obanda na makala abenda na mwa beauté message pour une lancer la justice la justice congolaise omoni kase pomoni état de droit ba ebise Mike Mukebai état de droit ba isa Mike Mukebai état de droit Moïse Mbiye soga za fautif ba mema Moïse Mbiye na l'état ko comparer héritier te zana lobano konfie kenda makala to kenda héritier yango to kosenga na ba kontina biso botika kolie sika mona ba musicien au moins ba manquement héritier alukaka sa buzz na ye eza buzz na sa ki Moïse Mbiye osko Eliane eza buzz te héritier traité ki la miable na famille na Naomi mais Eliane eza makamu susu basi ba ko condamner Eliane na mibali na lela pona bolingo te nous sommes là pour la bolingo. Au côté de la douche bolingo sokola pour leli. Ba condamner Eliane, ba condamner kana sonye za raté. Donc to zelati ba 17 pour cash nani mutu kama kala ya ba 15h so asisi kalamu ba suki si awa ba Congoli lo ne ba ko beta na makala. Atika ba or wana lata ba bagi nyonso anatika déjà. Oh apesi mbongo nini? Nebo yoka okabe lobi rumeur ata ba bikena totanga ba rumeur pesa eza pe information mais Moïse Mbiye penza ye penza ta ba bengi ata 00 de ya bengi ata 003 ata 004 okende nani eti ya ba passer muso ba tikali ba Mike Kalambai ba ekiri na bangwane ekiri ba bangulaire ya ba Nzambe ete ya bango nyonso
côté ya orgueil wana aotala mabonze kiti mabonze depuis makambo ebandi bato baondima te basi bakolela mabonze kiti taka moto asambelaka ke oporte nani guitariste ene plainte est-ce que c'est normal osambela par rapport à la situation. C'est ça. On ne peut pas divulguer des secrets comme ça. Non, 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 c'est ce que dit la loi. Ce n'est pas un problème de Kanyaka. C'est ce que veut la loi. La loi des exigences. La loi veut à ce que l'instruction au niveau préliminaire soit secrète. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Et souffrez, ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas qu'on est contre les journalistes, mais c'est ça, c'est ce que veut la loi. Parce que nous voulons tous l'état de droit. Voilà. C'est que nous respectons alors la loi. La loi est la loi. La loi est la loi. C'est dur, mais c'est la loi. Mais c'est la loi, c'est ce que dit la Constitution. L'instruction reste secrète. Attendons. Si on fixe le dossier au niveau du tribunal, là tout le monde peut assister. L'audience est publique. On fixe la date où le dossier sera au tribunal. Attendons, le magistrat, lui seul, elle est le chef. Il instruit. S'il veut fixer, c'est à lui de décider. Voilà. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la presse. Laissons d'influencer. C'est comme si nous sommes en train d'influencer. Laissons d'influencer. Laissons la justice libre, le main libre de faire son travail. Le moment venu, on sera tenus tous au courant. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, Moïse Zimbi escorté. Moïse Zimbi Moïse Zimbi escorté. Moïse Zimbi escorté. Voilà, Moïse Zimbi escorté. Ota la panique. Moïse Zimbi escorté. Moïse Zimbi escorté, voilà. Panique. Voilà. Il va faire un long procès. Il y a eu des éléments que nous avons déposés et nous faisons confiance à en tout cas, nous demandons à... C'est pour la prochaine audience. C'est au magistrat de déterminer. Sinon, merci beaucoup et bon courage. Nous sommes sereins. Merci tous ceux qui soutiennent Eliane, nous sommes avec vous. Merci. C'est bon? Oui, bandeko balandi, on se prend comme mona boni dossier silibo et longo banité. Au monde bongo bato banso ba telemi sur penza na ko ningisama na ko mona été ndeko Eliane Bafeno sur penza à la kisi maye ezali sur penza le kola ba preuve na ye. Ba preuve na ye sur penza ya ebi bongo sur na kolonga ndeko Moïse Zimbi na procès et hier soit pas trop aujourd'hui on était à Bodindo boni masoma ko likana bo esika bo tika lobe branché bo tika lobe connecté bo tika lobe scotché pour la cause procès de Soukia donc muto boulot Moïse Zimbi azana infraction parce que na moi sino mobali ba solo na bango donc il solo ka 1:50 matin image mo to hôtel là ça 1:50 matin bon avocat 1:50 matin donc procès phasé va comprendre que Moïse Zimbi a un problème. Moi, si pas là, c'est que John a un problème. Moïse Gabalan Bassele, s'il vous plaît, par rapport, il y a ma preuve au Union, surtout Eliane présenté Ikuna, donc il va quitter Pasteur. Alors, Biboé, si tu solo Moïse, na Eliane, on comprend que na Moïse, na Eliane, l'histoire qu'on a mis, on va risquer prison. Ils ont Moïse. Ils ont moi ça le bien solo. En sentant déjà famille
na la fille au comprendre que l'homme est dans côté cop vide justice ko alobini décision finale de justice NC4 matin tu vas bien sabango ole ba pesa bango jour babi NC4 matin na bande ressources NC4 matin si dans NC4 continuer ba go bengi sabango NC4 matin songo tanga oyebi français NC4 matin ba bengi sabango bani question ba bota la biso na lobi boye na pesa je n'invite soki onazo bana lingala to la français balobi ke ba bengi sabango NC4 matin cela veut dire quoi ba pesi bango jour ba bengi sabango parce que ce procès et si ba moni ba mozali ba balobi boya 2 jours 3 jours mais ba bile bango NC4 matin faut comprendre eza journée ata lobby ata une semaine ata un mois ata 2 ans donc ba bengi sabango donc on peut comprendre que Moïse Mbi a quitté pour ba moni walo mabete voilà merci beaucoup merci. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Buzz Car, oyo bapesi, offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo. Bozali na yango, awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko ya Power Buzz Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car, eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo. Oui. Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com